Karine Mokonda beba na Sarah Tola ah moi la maye na kota barando la bonté bango ba solité Karine beba na Pamela Chola ko finga na papa bango ba solate Karine beba na Gel Show ngako na kota Gel Show na kamsanga le ba solate na bi erreur na sala ngoli soute c'est-à-dire que non on na pesa ka conseil que mutu na ngai ndengo za boye okova na kate Karine ça peut vina yo tracer chemin na yo mais non finga été sur la na ba vie faut faire attention na munoko hein YouTube oyo ti mutu akokufa nde tokotika mona YouTube mutu akokufa na YouTube comme sous Madame Aki et bandaka bona ma comédien ti singa matembele to kata hémorragie oyo il est que tu bande ko tanga kombo ya Sarah na nkati ya Kibati ngai j'aimais bien na yo kaité na ba live battu so zaki ba live Nathalie mais sur place na yo kaité yo tu na pas sur place hein na yo kaité mais na live salaki pour votre information sur votre canal na partout botia madame Angeka ko fina makambu na emoko j'assume mes propos Voilà. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarah Tola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont bien dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarah Tola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herborota la Bisso, Nassara Tola TV, j'espère que vous avez belé, Yarolanda émission Vérité, Vérité présentée par Kolem Kendu, moi, Nasuka Bamuke Nyoso, Yamukolo Molelo, Nayola Melabino, moi, moi, Simoko, bien, moi, Simoko, très kitoko, Oyo Alubaka, Kimien Nyoso, Alubaka, Namale, Nyoso, Miazolo, Bamaluba Moko, Ya Malamu, Nakombo, Ya Jemima, Ibe, les gros bébés de la presse. Moi si il y a Linette voilà les autres gobé tenir solo par rapport il y a Matanga il y a Angelica il y a Azali Bongo Mutu Oyo avanda na Angelica basala zalana ye dans la Chine non c'est-à-dire que tu ko beta li solo abeta biso pe témoignage il y a Angelica bien Angelica ezalaka ningeli ni na kati ya Matanga wana makambo eleki ebele kombo ya Saratola ezali cité qui non soki lelo Angelica koti mabele ezapo basona kana Saratola to komeka ko sola elongo parce que yepe azalaka na morgue place si j'ai envoyé bandelaka et bandelaka na morgue Jemima Ibele azalaka na yango ngai pe problème kendi na melaki ko ba na luka ba vrai source
on a Koya et pas Jemima Ibele. Voilà, je dis un grand merci. Non, je dis un acte sur bon aussi ma caméra. Pourquoi pas la mettre avec esprit de Ototombe. Avocat de Barba, c'est mon vieux Balobi. Ce que le Kinga Makambu mettre avocat à Rolata Torge. Merci mon vieux. Merci Nala Patrona, Maman Saratola. Merci na Prince Ilomba Mogoso, Papa Lutumba. C'est le problème qui dit de la presse dans les médias en ligne. Balobi na Tozalara na Yemoko. Merci na Bilinyo Sabandeko Borolanda. Biso mon gars, c'est même langage nanga. Pour a déjà plateau bandeba de gros bébé de la presse. Bonjour. Bonjour Paulin. Bonjour à transporter la biso de partout. Mon boss JB Kumaluta depuis Dallas. Bonjour on a Ado Senga depuis la Suisse. Mon grand frère Yad Dadi Mabib à Paris. Et la Chine, Karine Mokondi, encore une fois. Mais c'est ça, condoléances à toute la corporation de la presse, où tu commences Angelica Madelena, notre maman, notre soeur, Oyo Atiki Bisso. Alors, c'est ça, condoléances à tout le monde, en tout cas, vraiment. C'est ça, condoléances à tout le monde. Voilà, merci. Merci parce que Bisso Sosa, presse, là, toujours Elongo. Voilà. Jemima Ibele, Boni Moussala. Ouais, ça va. Moussala, donc, il est bien. Grâce à Nzambe, il faut savoir que dans le sala, moi, je suis moi belé. Tant que je suis bunda, il y a des combattre spirituellement pour m'attaquer. Alors, dans ma casse, on essaie un peu de faire notre mieux. Il y a bunda pour que ça les alaka bien. Mais ça va. Ça va, santé, j'espère que tu as un de Jésus bimangé bungé. T'es santé dans la bien parce que il faut dire vrai, tout le monde Nzambe depuis sango ya liwa ya Angelica. En tout cas, nga na ebeka ke na leli na nga na leli maman na nga na leli madame na nga, mais na ba répercussion té na santé. Alors estomac mo ya makasi zo betanga mikolo yo vraiment. Donc mo bosoke bani mo pene kangio pena côté à gauche mo zo kokate. Donc voilà. Voilà, merci Jemima Ibele. Jemima Ibele, mais va kotali sabiso sango ya matanga ya liwa ya Angelica. Écoute qui yonde ngeni. Franchement, je suis très content. Écoute, je suis tongo. À 9h. Je suis bien dans la poto. Je suis bien. Vous êtes bien, maman. Vous êtes bien, maman. Vous êtes bien, ah, akati. Oh, vous êtes bien, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes bien. Oh, vous êtes bien, vous êtes bien. Vous êtes bien. Il faut aller la mer. Na commerce que c'est maman autour nga bon pour nini problème té problème té moi na ngai akope ki Jemima a évité quand on te kota kaka ba page na koti na page na les news né na beka on liboso na news na wensko yo photo na o mam na mona oh madame est-ce que l'andela tant qu'on a landé la nita on a bindé ce qu'on peut ce qu'on appelle ben ce qu'on côté ce qu'on cascade na téléphone allez data be zinia ko benga zinia zolela zini kumbi Jemima madame zini tu vas nous ko lela wana donc ndielo ba betinga mna mutema kala bi au Seigneur pesa makinya wana za laki lobby nango to na butu lobby nango parce que ya ko fina 21h lobby siko bato bayo ye bande na lobby na ba 9h on ba tongo lango na ba 10h 11h nataka maman ko tonga benga mota bi fene ko benga Jemima ndeza balobi corps eza na mama emu leta na bonga mlaka suni ko le ko benga Jemima mama emu le soutenir to sona tana mabedi sikoyo alobi ke eza na kibati na commune Kin na plateau directement destination échanger na latika robe na ngai fula na mutunga wana donc fula na teko na luka so pe mindondo te fula kaka ko donc na te so na teko pe poudre na ba souté moto na ko mawana na ndila na moni pela presque na moni ka te madame Nida Atiki Bisso et batutu ba mona ki comment est-ce que l'émotion est qui vraiment makasi ya ko perdre madame na temps to kanaki te Nathan oyo to imaginer qui comme Dieu est le maître de temps et de circonstances yé mo comme ta permettra qui et le comme salema to peut se car merci to le baka gloire à Dieu voilà to peut se car merci to le baka gloire à Dieu molimo ya madame Angelica et puis ma toujours na kimia ah ozongi si bien et puis ma toujours na kimia est-ce que boire siré et puis ma na kimia
Voilà selon biso bato mokili to bike no epema na kimia te. Mokeli na ye o apometa yeki azwaya longoye na mokili. Obi pourquoi na tuni obongo? Pona? C'est parce qu'il y a minute sur les réseaux sociaux bandeko tozo pem samuli moni na kimia te kombo na ye tout le temps. Étant donné que yepe azaki mutu oyo ya musala auto salaka. Soki azalaka chroniqueuse musu pa kufa par ye. Alinga pas ça ba analyse. Anga sa peka ba live. Alinga ko tepeka manga sa pe matière, anga ko peka mbomo. Ah c'est to komisi li Angelica matière. Eza matière et continue na YouTube. OK. Aza muta kufi. Ah, yé mo muta bandi. Te na biboy. Soki ezalaki non autre mutu lela oyo eza yete muta kufi. Chroniqueuse mususu. Dites-vous que yepe nga sala ka en live. Ainga lobelango bato beba ki ser na biso boye bobenga tozolela boye na boye kande bato nso ba sala. Tu vois? Donc bato ko mona teke no tozolela Angelica Madeleine na ba point nyonso. Parce que benga ngo matière parce que bon na obenga bokota matière a bio koti. Non to benga pe matière moi so mta kufi. Papa pepe kala kufi. Tolela ye na lolenge na. Pepe nani papa lutumba lobani. Bokola kufa moto na nga bakamata basala monima. Bamala babane kolobati. Mabele to kubwakela kasoyo. Na okufa kake kobeta. Bamaloba oya banda koloba to comme ko répéter yango parce que banda koloba le quoi madame pa banda lobati. Et matière et côté matière ya bio. C'est pour cela que tu dois répéter comment ya matière. Eza façon ya kolela ye to eza to façon na biso ya kolela ye na ba terme oya banda koloba oya banda kola sa identité na ye tanga koti mama e na ye matière a bio koti. Donc tu peux te lire matière madame matière et koti madame ozawapi obeso matière to kolela ba émotion tout. Voilà. Madame to lela ba émotion nyonso et déranger ba tout ba keto madame to lela madame hein. Les lots tout ça qu'on appelle $40 na ye $20 na ye $30 $50 $100 $200 c'est makamu soswe. Mais alors bité o eza pour la madame. Après c'est une contribution na ye. O eza pour la contribution. To lela madame. To ba ke la madame vous voulez quoi maintenant qu'on puisse faire? To kata bilamba pour moi que tolela madame to non ngana le bibo kata bilamba te façon kande bo tozo kende tozo mais ça na ne bandi pas na zalia wa mais ça na ne bandi bande ko nga bandi loko ngai te ba question na nga ba réponse na je mai belle témoignage ya Angelica ipana yo bozala ndenge ni na Angelica Mandela courage toyebi eza pasi bungisa moto bozala na ye ezaka vraiment passe courage mika ko beta moi témoignage moi lisolo bandeko ba olanda yo ba mika pe ko yoka comment bozala na Angelica bandeko ba comprendre azali émotionné vraiment eza passe bolanda tande to le baboité mais passe eza na mitema parce que to bungisi moko pe oya simbaka micro. C'est-à-dire que ça va vraiment passer. Bah, il peut bolingaka biso, bah, il bolingaka, bah, émission tout ça là, c'est le moment, bolé la ilungo na biso. C'est-à-dire bon partager ma wana biso et vous allez vraiment kitoko. J'ai ma ibélé, courage, tout me ko travailler, bande ko ba me ko comprendre nini oyo ozalaka nango oyo Angelica azala ipana yo. Madame Angelica, c'était une sœur pour moi, une mère. Mère était maman à Botu. C'est ça. Elle était une mère pour moi. Pourquoi je dis ça? Nga iba Madame Angelica ti. Tant que tu es comme on a la charge. Et ça là qui il fallait quitter comme on coûte à la réunion. Tu es maman côté. Madame Angelica. Pourquoi tu m'as dit mais personnellement, je n'ai pas été. Madame Angelica, elle a besoin de ça la réunion moko et pas na Prince Kassavou Bouana. Côté mon guichot Prince Kassavou. Ah, tu première fois na Madame Angelica. Accueil. Et là on a bossé pas madame. Oh madame Atala Nenga. Elle dit qu'il y a un gros bébé de la presse, généralement. Maman, si il y a une manette, gros bébé de la presse, na moni yo. Eh, qu'on se remonte pour quoi masser, mettez vos comme dans la caméra. Gando. Madame, on est un personnage. Tu l'as ta rango. Il y a tout ça comme macam. Mais
vraie vie nanga yango ozomona nga boye. En tout cas ayamba biso à chaque fois tu vas na madame toi koloba que aye vers madame mais abimisi mbongo ne ya poche aso bata koka alo kuta. OK. Madame ane kozwa biso en charge. Madame mona lelo boato lele ebele ba ekolela madame Angelica lelo ba vana na madame ta ba seka na madame ta ba lia na madame ta. Madame Angelica ba sali confinement au Kaina imbe confinement madame Angelica sali ba polo. Madame Angelica confie l'homme d'Aimina Karine Mokonzi. Madame sali ba polo. To sali cortège ko ba dépane wana ti et pas confie l'homme de la Montfleury. Karine a bien confie l'homme de ba ça la vidéo mo liboso ko fait me OK. C'était madame Angelica. Elle a fourni. To longo to que travailler pour ça dans Madame Angelica a soutenu la Chine. Tout le monde la Chine a soutenu Karine. Il y a des koloba, on a pour la charge, on a pour la défense, on a pour la bateau, tout va soutenir Karine. Les loboé, on pleure mécène. Moi, j'aurais souhaité que Madame Angelica tika la mécène. OK. Qui est à la ninga yaka média. Madame Angelica a tika la biso to voir tout comme ça na biso yé. Madame na biso. Angelica Madelena. Parce que ngala ba jumo be na bima na ngala zaka ngala maboko na ngasoki na ka ba 5000. Ko bima ba na ko na biso na maison mo ba mesh madame ayo ba mesh pour na été pour na bana ba ka ba mesh. Na tola madame na zo mamboko na tena poche. Depuis la madame avec une mécène. On peut quoi na pia ko bengi na téléphone. Madame Austin de l'eau. Na orange mani na MP sans sungo. Parce que ngala lingai madame atika la carte ninga atika le wana. Pour moi madame Aza c'est-à-dire que comprendre yo ndenga ya média vraiment ils a bien dit. Surtout comprendre bien. Ndenga ya média ils a bien fait. C'est-à-dire que bande ko bolanda biso bozala toujours ba fan, bozala toujours ba mécène pour ezala bien. Paulin. Est-ce que madame ba mise ba yembai? Nayebi. Wata yemba madame? Ibratoire yemba madame? Ba mise ba yembai ba mise ba bwakaye. C'est-à-dire madame aki moto yo azanga mbongo te. Madame avait des chantiers. Madame avait qui n'a pas tout muto dans la beto za nango na vie madame azaki na madame avait ko changer bitu ko changer bilamba. Maintenant comme madame est venue na YouTube, je me suis demandé madame est venue chercher quoi dans YouTube parce que na YouTube c'est ko luka $2000 madame aussi bango déjà. Est-ce que ça que en via de façon boté la raté? C'est que madame a dit pas comme apeka youtubeuse, comme apeka star na ndenge mo boepe. Izaki non peut m'abêter. Parce que qui yo beti pe kuna beti mtamta luka mbongo YouTube ya mutu te yakate mayele na kota sala musana yo ndenge lingi vous voyez donc YouTube ya mutu te c'était pas mauvais mais pour n'engager mima j'aurais préféré que madame atika la mécène de bane ko soutenir biso parce que avant no biso ba charge ba défenseur à soutenir équipe nationale makasi donc na matanga auto lo bango bien net na lo bango bien matanga oya madame Angelica ninga tiki biso madame Angelica za biso azaya la Chine madame Angelica za la Chine madame Angelica za équipe nationale de ce bateau ba pasi makasi ya biso to liana madame to sekala madame imaginez que madame abeba na Karine non ko même pas ko le makamni na émission pour le yamanga de l'émission na invita combien mbalebele na invita na mo na tena bono makele madame côté ni parce que vous avez pas bola mon aïe mon koboy. On m'appelle madame Kuna a bêti pela Karine na ça ngabi ah malgré le bakino so simi Karine na 10h juste à 10h30 na no lobelo. Mais devant madame na kokate. C'est ce yo lingyo ya bola mwana ezongeli vraiment ah bandeko vraiment eza pas si ko trahir mutu oyo zala na ye bien mutu oyo lia na yesani moko. Et ça le cas passe vraiment tout ça il le mona j'ai même belé botala qui na morgue pour le excusez-moi hein so mo na olela parce que ko so la nga suka la madame ezaki na sa live na ndako pa langa na moni faux compte me écoute comme Angelica va dire mais ça faux compte la comprendre qu'il y a faux compte na finga ngai na peut-être depuis na botama mutuna finga bon azate
tala afinga nga bakofinga moko boye nete soka lokota yango pa ya live singa na nzoto esanga kanda ya do répondre faux compte faut tabier tala ekuna boye ozatala pasa olala te o merci on pasa olala te pinda bongo locataire ti pour foutre la rate non répondre des faux compte donc il faut que tazuma soto solanga na e atini Angelica na ninga solo Angelica m'a dit na tango azuma kambwana avant que akomelanga bengi tendresse 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 baby singa j'aime do finga ngai tendresse j'aime pena finga nga tendresse tendresse fungola caméra na ba j'aime que j'aime ko finga nga te tendresse abi oh mais pour le pona yo o gangela j'aime meta ke leki na yo o le ka ba fungolo caméra te Angelica yo ba ayozwa ayoko ba komelanga ngana explique nga madame faux compte na kombo ngati no finga na biki do finga fuko yuko finga na message nga no finga fuko tina do finga maka miyole banga pe na ozong sela ye na lo ba note madame eloka moko bina nga yo ana nga jema nga to kutala tenga madame osa nga ngandi ba to kutenga no madame na ko eloka la to sangelo te abi oza leki na nga na zo amno ka ba leki na nga moni nga na to kutala te donc ko tata ndeke so kutenga no ko papola ba le paso nga na ba de ba je ka be papola ba bata no sa elote aya nanga mère nanga de non cas normal da gangala ngata ke leki et puis à partir wana na to ngako sola ngala madame Angelica suki za ka jour wana est-ce que ouais ba ki za yina zemi madame Angelica na bande na ba ite ne bande na ba ite que madame Angelica za zemi c'est après ndé na ko ba que madame azazemi tu vois ndé na ko ba que madame azazemi na bandenge na nga moka la bapaku na nga banzela la mona ki madame Anazemi mais le coup là na kokoya na TVT pona lubango yango preuve ne que des son vivant la ska ko bakte que madame Anazemi parce que ndenge na nga eza ndenge na yaka na YouTube te problème oui il faut on a na TV privé fait ça là mais Christophe Paparazzi sur atelinga ba mona ko ndimo ma sœur moboy mais so na TV to comporter est-ce que oh j'ai maté donc ça dit que non moboy na devant pe micro na la taper moi casquette na ya éducation ba parents na bité on le baté concerné ngati bon bien tant ça ba lève sous auto que la Karine yo zemi no boy non mais c'est oh mais madame moi c'est maman boy mais mo pas zemi mais moi le bon na TV exact parce que na donc mais na webi na ko condamner bon na me kana koloba na me kana condamner OK yo ebiki madame azana zemi mais tant ozo baba propos ya mabe pona moninga ya zemi ya moninga atake mwana malamu mwana lingiki mais ngo sani madame ozana zemi malba mabete likolo mutoza pe o pe azana zemi lokola yo déjà kutu mukolo ba pesa kena no conseil ba reprocher non mukolo te déjà na live na amsu na loba makamsu madame so avani pe na kwena etanga zaki vivante akoko pepe ke oje ma beti nango mais na moi parabole mo na moi respect mo boy na ba kino lelo be Karine na zemi ta pe la ba pe mbo apela ba zemi le kwa Karine le bo ba kino mamsu ko la pe pona Karine be ba ke zongela bino tango na dabi da bo madame ke no mwana mona nga na loko c'est que o le balangai mais na tengi na nga kombote Pour répondre à Moutou, ce n'est pas dit seulement que pour répondre à Moutou, il faut combo dans la parabole d'une façon ou d'une autre. Tu peux répondre à une autre personne, n'a pas ma manière de faire la chose. Tu vois, c'était comme ça en fait. C'est qui bon mot. Voilà, j'ai mis ma ibele botala qui na morgue. N'a pas éviter question wana. Il faut to loba, to le belati. Bozaki na morgue na mona ko zole là. Mais bah propose yo bima na munoko bande ko misusu zaki susu vraiment bien te on dit on m'a qui critique a utaka ma campagne ya kande ko bote là voilà taba bazo lela voilà ba de comme ça ba lela mais biso zaki to yo ka wezo lo bamati a utaka ne ma campagne ya ko bota wa ça dit on m'a dit alicho d'après yo ko yo ka bande ko ya vanda na bango parce que muto ka ko le beloko wana za muto oyo ba vanda na ye bon. C'est une vraie question. Déjà ton ngala yé. Na ba émotion nanga.
na mawa nanga ya ko perdre madame nanga o que sino kutena nzela so na am na moi 10 nanga c'est que na koma na 30 c'est que na koma na 40 po na otole kaka parce que nga na olela na madame nanga elle ba ko landela ba ko lela ba tunso eza na impossible biso ba tozaki na TV et yo le ko yo ka ki engagement ibe na yo ki ngote parce que nga na olela madame nanga tout ce qui s'est passé wana na mo la ba caméra ba poser toute question mais pour la landela makambo loba na landela ngote premier point deuxième point il faut savoir que même maman yemo et ba docteur ba la maman ba ba cabinet bango privé c'est ça ba hôpital na bango da privé ya bango donc ce nga na docteur nanga sa na maman yemo et que za na mo cabinet privé ba rada bumbu noke na bumbu azande docteur nanga madame Angelica docteur wa mtabota ke ba na eto abota oyo c'est que bana nyonso aboti wana hôpital wala ki bati vous comprenez oyo et comme que Dieu avait décidé que tout oyo okokota parce que selon le médecin c'est de madame qui a stoppé hein a stoppé abota non té tant pose la mobali ya wa pe moi soza ka peut-être que stérile les combats et que zeme koti wa pe chrétienne o peut ko longo bi nzambe sunga po na kana ka ngote et puis to côté la personne dans une spiritualité pe muto pe ça rappelle ba les daka e mon nzambe donc mettez le bi il faut stopper mais nzambe peut pas stopper azo pe zeme tete nzambe apesi nzambe apesi zeme parce que tant nzambe apesi zeme yo moko tango ozuango opeke na longola te faise comme madame a comme azande ce qu'on a titide mususu attitude mon pays titide la prière madame il fallait boya ba rando madame il faut na temps ba repos moi kisi moi repos moi prière mettez o ya contrôler ngandi parce ba mettez mayele mettez le bini na suka mais na ndenge ke non peut-être que pe mutu na susu zemi nda me batela nga mwana na bote malam so comme na kana yo nzambe o sala sko yo mokalo na yo pa na ngai o batela penga ingeza la vraiment kitoko madame aboti bien après madame Kobota dit que comme on a sikoyo nini hémorragie et sikoyo ko sale masco et pas madame n'attention mais avant madame akata mutema na répertoire à madame abengaki yango na le bala bande ko madame abengaki na libozo la répertoire téléphone à madame Angelica botala la ba répertoire na avant madame akata mutema abengaki banani obo répondre ki télé lobo lo bala bébé na internet voilà Angelica langayo abengi banani yo ezo yeba la té mais banto yo ki bamsu balo bayi ya benga batu nyonso o ya benga ki bazo yamba ba téléphone nga tikelo benga ngata mais te yo komona to mete mais dala ba komba parce que ndenge zawa na sope na madame azonga ke ba charge ba défenseur ko bana na nga bango tonga to ningisa tonga to lelisa singa wala madame na parce que so ba kambeleka na kaini wana etali biso te wala za madame na biso kaka etali biso te apparemment boyo songeleka na mama liwa te nga za wala madame da bien pour na scandaliser siko kitoko pour oka bien wa bezo ka kitoko est-ce que ngala ifet kala mutara bien est-ce que ngala ifet tara bien bino de zara bozara bien yo ne la boye to yebi ke mutawote kala Chine le beza yo ko sani côté kala Chine lo bien ngala ifet na ngala ifet kitoko parce que na comprendre que Karine to solo là oui na comprendre que Karine ba camarade ne ba obe ba la lelo nous ba 2025 ba lo ba la bango ba 2026 na boko de la martyr Karine Mokonda be ba na Saratola moi la maye na kota ba rando la bango ba solité Karine be ba na pamela chekola ko finga na papa bango ba solate Karine be ba na gel show ngaku na kota gel show na kamsanga le ba solate na bi erreur na salango du soute c'est-à-dire que notre nene a fait ça conseil que mutu na ngae ndengo za boye okova na kate Karine ça peut vina yo tracer chemin na yo mais non finga été wala bolimbisa nga non finga été nga za très clair pour nga non finga été pour na ngai na minute na sina lobi yango fungola mato yoka madame Angelique est partie aujourd'hui. Derrière madame Angelica Marambetikali ebele ala bato ya blessa bato ba blessa pied madame akei na ye mabe na ye tout olimbisi mais que ça nous serve de leçon ngana internet nazali susu na problème ya mutu te wana zoli bango na presse Luamba ayoka yango ngai nazali susu na problème ya mutu te na yebi pourquoi la zoloba na koluka ye na tuna ye pardon yozo senga prévané que na matanga oyo na soyi na ngala mutu nyonso oyo apusala ki pembe na to soleil na biso
tout ça c'est normal. Openga pena mona kina banda yembo tout c'est normal. Donc je n'ai na zana pour même tout mususte parce que liwe madame était nga makasi madame akele quoi un clin d'œil. Donc et que non. Et puis les propos que tu as mal sur la vie, faut faire attention à mon nom quoi. YouTube yo. Si muta ko kufa neto ko tika, mona YouTube mutu trop akokufa na YouTube comme sous. Madame Aki. Et bandaka bona ma comédien ti singa matembele. To kata hémorragie oyo. Paulin, to kata hémorragie oyo, ya madame ndenga keiboy, to kata couper. To kata hémorragie. C'est-à-dire il faut to kata hémorragie liwa oyo problème. Tu to stopper liwa. Ndenga to bien. Na ba prière. Nzambe to abatu. Wasi na YouTube ba ko kena ba sambela kwaza. Te na YouTube to sambela kwaza. Même quand on a appelé les lesbiennes, là, souvent, où mais la tilo, c'est dans ma limba, où mais là, pour soi, l'inga était bien, l'inga longa, bon, mon kin. C'est que mes des grâces, c'est pas bon, on a sous-sous. Ok. Donc, merci. Rien à dire, rien à commenter. J'ai même appelé. Vous avez toujours tous à la morgue. Ah. La morgue, on a comme moi, ça rate les bandits de Arotangama. Non, non, kakiti. Yozaka, kakiti. Mais après, à ta montant, vous aurez venu au temps là-bas, YouTube. Oyoka kita. Koyoka ndeko na biso mobali likitsa lobi. Sarah to luka kimia liwa Angelica était ya biso. Carmel Ozazu abandi ko nyata biloko. Wala zaki na morgue bi na 50. Wana jour boyaki dans l'hôpital place à Kofi Laki. La Kibat. Na 50 pe susu wana kutunde kutoyi ko yinde la siku. Zela. Ngai Jemima Ibele. Naza mwana ya Nzambe. Na kosaka te bosolo. OK. Émission pe bosolo. Vérité. Matoi nanga Jemima Ibele. Misu nanga. Motema nanga bana ko lela madame Angelica. Vous comprenez? Ndenge il est que bana ko tanga kombo Sarah na kati ya Kibati. Ngai Jemima Ibele na yoka ite. Mais na bala batyo so zaki bato live Nathalie. OK. Mais sur place na yoka ite. Yo tu na papa sur place na yoka ite. Mais na live natalaki. Et puis tant alobaki bongo, ayeba bongo parce que Fivette baote ko bwa kilemba sérieusement Nzamba sungi est raté. Ça veut dire que c'est que no ba rade autotika parce que Dieu va commencer à nous frapper. Parce que tu as luka mbongo, ngaso na yena pona na tumbi pole. Et puis yaka tumbanga it. Koko te ba profondeur tu le quoi ba haine, le quoi blo mo bete. Toi be binemite sur personne nzela, yande ni bien bonne santé, msale le ka bien. OK. Mais la média na to boma na biso. Ya ese ma. Ça tu ba comédien ba ranking ba jouer. Tala e ba sala casting ba kusale sale kama ko. Même les musiciens. Wera na jibe ba ikini ba guerre ba. Wera ba beba na jibe. Wera ba beba na jibe. Yebisanga. Mais tu regardes moi na wera qui n'est pas jibé, moi na jibé qui n'est pas wera, bah moi bah bolingo, bah c'est kabiso. Tout comme tu na niveau wana. Tu es internet si tu kosa to ça kosa leka. To lukambong. To lukambong. Moi to c'est les messieurs mo bekala ming table. La lebi pour la Jos Manya Malika. Na mutamenga ne prince Luamba. Ba to commenter ngaje ba to fini finga. Ba yebi ba connecter sans ninga na sele kango. Nga se ko pa ntango ndeko na nga bali. Ekutalaki na ta oyo makamama ya Mike Kalamba ekunjango. Pas na télé bat ba do batenga hotel fonga na kina lo bango. Ambien ou amal mais elo ba matamwa muke parce que aga star. Tola yango oui. Top na le belanga mo na mo ba retomber lango. Ko fingo na zui. Ah? Ba message. La appel. Vraiment. Jemima yo. Ngabi bonga na linga neboy. OK. To sasi ke libala ya star. Na linga kindeboy ande libala ya star faut lobela ngo faut finga mo ke be star. Parce que moi je dis que o camarade nanga na lo ba kamnis tu en bien ou en mal. Pour ka yo za ka likolo. Pour master nanga. Mais bien sûr comment travailler bongo concurrence mo loyal penza za la vraiment kitoko. Ngai na tumbinga bi mariage Pourquoi ni ba loto le belong kaka ambien ou mal les ya camarade na ngai. Parce que je me ibele la minute oyo balatisi Sarato la iko. Ba memisi ekulusu ya liwa ya Angelica. Te non. Wala télé milango. Mais yo kati ba odote. Polé. Jamais écoute n'était maintenant madame Angelica la kata internet azati. Et dans la Sarah, et dans la Nénéa, et dans la tout ba randonner mutabomisa madame Angelica azati. OK. Nzambe na likobo buka babongo nkolo na bo même dans voilà, merci to comment na suka. Ba propos ya Fifette kolobaki kolakela ba tout te. Ce qui lui wale les obotama. Formation. So botanga na ba partout botia. Madame Angelica ko fina makambu na emoko. J'assume mes propos.
madame Angélica la carte internet azati et la Sarah et la Nénéa et la tout ba randonnée mutabomisa madame Angélica azati nzambe na likobo buka babongo nkolo na même madame Angélica voilà merci to komoko na suka ba propos ya fifette kolobaki kolakela ba tout te ce qui lui wale les obotama après yo koyoka ba propos oyo ndeko na yo fifette azaki kolakela ba na réseaux sociaux zemi ya Karim akobota te Sarah na roboma yemisu asala accident arrêtira déjà. Maintenant, on va se joindre après. Dans la commentaire, parce que Albert qui est Kanda, il le saki. Arrêtera quand déjà. Nous sommes allés à lobby cam. Et moi ça y a retiré. On a le bandeni. Et puis on va se joindre les naïms tatiwa qui est en route. N'était sûr qui m'a le bail à Sarah et retour à l'expéditeur. Je connais pas. Donc au tas de si wala penza et par n'enga le quoi dans le but de soleil de la bande de côté de Kimia. Nani va problème. En tout cas, dernière question, Karine Azala trop Angélica parce que Moutabimisa Angélica le na YouTube les Karine Mokonzi. Mais Angélica Koufi Karine a posté contribution à Karine $200 na Union Angélica. Babandokie $200 $400,000 400,000 francs. Au 400 question na sisi te. Pour donc na fait. OK, ça va. 400,000, 100,000, 200, 300, 400,000. Ah, boni beko. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.